Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo. Maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur. Ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso. Tozana ba appartement où ezali a 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso tozali na appartement o ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, bonjour maman. En tout cas, fanatique na yo partout dans le monde, na Porto, bazo benga partout en Afrique. En tout cas, baza ko benga batu na qu'est-ce qui se passe na Côte d'Ivoire kuna. Il paraît que l'artiste musicien Fally Ipupa atindi batu ba beta yo ba menacer yo ba kangisa yo. En tout cas, expliquez en tout cas fanatique na yo qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà, il y a Kokanisa déjà, il y a Lokuta, il y a Komenonsinga, c'est vrai. Oui, moi je suis à Abidjan depuis le 4, Nakomaki Lobby. Naza logé na Sofitel Hotel, Toza logé même hôtel na Fally, même bâtiment. Déjà n'arrivé na ngato Nakomaki namonaki Yorobo namoni abi apesinga mbote, imwa episinga biono ozawa Fally pazawa. Normal, hein, les hôtels, il y a des Ivoiriens, il y a des vacances d'anga et tout. Et après, les grands producteurs à Manu Djabi, je pense, Nasaki Vidéo, Binonyon Sobo, Monaki Yango, bon, Baza Babone Nanga. Et voilà, c'était ça, Navandi, Lelo Natongo, Nakitina Zwa petit déjeuner Nanga, il est normal. Alors, na Kitina Bima, Nakindoluka téléphone, pour deuxième téléphone Nanga et Bebaki. Tozana ndeko mokazo tozozane awa tomoni Manu Djabi na réception ayebisingana Virginie, est-ce qu'on peut aller manger ngabio qu'il y a pas de problème toke kolia tovandi ndeko wana kongola vandi na droite nanga Manu Djabi na frère nae et mon amoni pe artiste na biso Fally Ipupa leki aki a se servir azongi akei azongi lisusu et après 10 minutes amoni ayeveranga tant à vers ngai avani na droite nanga
Voilà, namoni à tout na binanga oui na vanena bon ezaki ba kiti moko wana vana kiti moko na droite nanga namoni ka phrase na liboso alobi c'est toi la salope qui m'insulte à la télé. Je dis je te permets pas de me dire que je suis une salope. Bien bon non lo banonga bino permettre lo balanga bongote. Oh, toi tu es une pute. Na bine fali oza et l'autre côté et puis nous permettre tout le balanga. Et si moi je suis une pute, toi tu es un putain. Et voilà, c'est ça qui m'a échangé wana. Et na mon oui, tu échangé pendant un mois de temps. Oh na simanaye azaki na ba 4 garçons na sima bato makasi mo ya Côte d'Ivoire. Nem na ba pété. Mais na ko reconnaître moko aza proche na ye kombone na habité alataki pour le Père Noir, Yorobo, aza témoin à événement. Alors, discussion en attendant les bandits, à Gérard quitté, l'aime sur Pensenga soit tout n'inga bon na Obanga. Oh, toi, tu me sais comme moi, je fais mon travail, ok? Je te permets pas de me parler comme ça. Et à Zunetima, il y a Sopelanga, n'a tindika qui donc, na collé, na tindiki, ouais, na tindiki, parce alors permettre à qualifier de salope. Moi j'ai étudié et je respecte les femmes. Même ça la bordel Nandela, la raison la bango. Je respecte toutes les femmes. Maintenant au moins on a eu la chance de faire l'étude et na lingarate mutas qualifié de pute. Là vraiment à Nandela na bundara. Som tabi na muzandomba bedrik et les karaté. Et je peux pas permettre à Fali de me qualifier d'une pute ou d'une salope. Voilà, et tant à mon na répondre et à mon aki hazesna kuwa ilo ko lobate azune tiver à main sopelanga na pena zoba ki na tindiki na collé alors ba garde na wana ba yo kangangai et c'est moi discussion ba ta sécurité wana ba ye abanzolo ba ngapena zolo banaye et voilà ba faire déplacer ngas quand on azozunga na mona bazui téléphone na ngana sac nanga. Ce que j'ai dit, Yoro Boana, un musicien, ce qu'on a honnête à Web Sabino. Déjà, ma cambolo, qui va bettinga, je suis désolé, va bettinga ité. On t'a soulevé menaye sur nga azate. Ok? D'ailleurs, mon téléphone en azate. Bon, toi, tu dois discuter, wana, nga zena téléphone en amaboko. Ce que mon tunaye, mon quoi, zaiki, wana, lobi, que non, nazo filmer événement d'engezolika. En tout cas, nazaki nga moko na 4 garçons, babotolanga téléphone. Je me suis battu pour le téléphone na ngate mais arrivé quand même pour le téléphone na sac na ngezaki wana na mbongo bazu yango. Et tant nazongi da bina bon pesa téléphone, bali ko pesa te, na moni bato sécurité na baké, bazu sac ba eli téléphone ou bon bazu téléphone na ngate, téléphone bazu téléphone na ngate. Et après hôtel et bengaki la police est kotinda ba femme baza ba agent de l'ordre donc baye ba attendre ngana verbalement ba kepe bayo ki fallait après bino na kende na poste à la police na bino ko kende te ceux qui téléphone nga izate c'est eux qui ont pris mon téléphone. D'ailleurs on a sous deuxième tour il y a ba policier baye mais en civil mon ka singa madame calme-toi va te mettre parce que la boya ko télé mana télé mi penda d'ailleurs vandi kuna nga temi na otala e na lo bana ba pesa téléphone nga ba ozo nga na ki bomba zo ki téléphone nga te par contre ba on dit bazo ki yango. Et deuxième tour à la police tangoye na moni moko ndira zaki na grade moko élevé mais babino ba kende ko vérifier na ba caméra ya hôtel place événement elekaki ba koti ba onyo sokuna bake batali na caméra ne ba yeko mona tout ce temps ba yeko mona événement wana. C'est par là où ils ont condamné la bako oui ndenge ayaki veranga et hôtel ebengaki la police est kotinda ba femme baza ba agent de l'ordre tant baye ba attendre ngana verbalement ba kepe bayo ki fallait après bino na kende na poste à la police na bino ko kende te ceux qui téléphone nga izate c'est eux qui ont pris mon téléphone. D'ailleurs on a sous deuxième tour il y a ba policier baye mais en civil mon ka singa madame calme-toi va te mettre parce que la boya ko télé mana télé mi penda d'ailleurs vandi kuna nga temi na otala e na lo bana ba pesa téléphone nga ba ozo nga na ki bomba zo ki téléphone nga te par contre ba on dit bazo ki yango. Et deuxième tour à la police tangoye na moni moko ndira zaki na grade moko élevé mais babino ba kende ko vérifier na ba caméra ya hôtel place événement elekaki
bakoti bango nyonso kuna bake batali na caméra nde baye komona tant baye komona événement wana. C'est par là où ils ont condamné la bako oui ndenge ayaki vers nga na ndenge asopeli nga mai na bamenance wana babi non eleka bongo te. Policier moi alobi d'ailleurs c'est une femme, vous étiez comme 6 garçons, fali na batunae 4 na garçons moko wana. Donc comment beaucoup qui ko menoncer une femme bino mibali bozaki 5 sodana c'est lui qui a le votre affaire là ça ne nous concerne pas, mais comme vous savez awa biso tout aux autres la oui biso tout qui ne la poste à la police. Mais avant nous wana débat baninga kozong sa téléphone tétant la police est qui na ba caméra ya hôtel batali ne ba omona monto ya pembe alinga wanga na balaki voilà ya wazo ki téléphone ngai et tout mais téléphone nga bozo onde ni kutu to vani na réception wana discussion ezole ka téléphone et que na chambre na bango. Donc ici bazo ki téléphone nga ba que tu na chambre parce que ton ba bengi garçon wana balaki se ba image ndenge ba bazui téléphone nga garçon na maman a s'incliner. Et c'est que nous avons téléphone, na moni à matin à son cerf. C'est du vol déjà, on peut le condamner pour ça, c'est du vol. À Kitty, voilà, à Kitty, à un téléphone. La police est du téléphone, wana. Netoko ke na la police. Ezate ke ya kangisinga abenga ki la police, non. Donc, ngai na fali na poste ya la police. Bon, ato ba benga nga peut-être dans la journée, téléphone angezaki déchargé malheureusement. Tokenga na poste à la police, tovanzi, ba attendre ye, ngape même kolobaki o ne na moni ba vidéo ba kangisinga TTT. Jipa la police ane yaki po ba événement ezali. Et puis il y a qui na voiture pas autant moi on a comprenait que ces jeep dans voiture mon père m'a bé. Ngape l'occasion na téléphone na ko filmer. Mais bon ce qu'on va précéder pour filmer la voiture na nini wana la police na zomata pour dire qu'il y a kangisinga. Tous en Abidjan awa Bédric Lukabwelo on a CP nango justice ils ont vraiment na impartialité quoi. Mais est-ce qu'on voilà. Quand vous êtes arrivé dans la police et là on est les kikuna. Oui tant comme dans la police voilà ba attendre ye ba tunier ya lobi que non ngana diffamakaye na finga kaye et tout. Je dis Alex nga ba preuve ya ba insulte. Peut-être il y a contenté na opinion nanga étant artiste. Tu comprends? Mais ça va moni qui na finga ka lobi alobi nga na finga na mwasi na ye, na finga na famille na ye. Là, il est vraiment na confusion beaucoup majeure. Moi, je n'ai jamais fait une émission pour insulter sa famille ou sa femme. Hein. Voilà. Et Basambi Sienga Penaki n'a expliqué. Et la police est tout nié. Bon, ce qui va bloquer ce zolo beza vrai. Pourquoi au fond d'arrêter? Oh non, nambo canabiso diffamation va considérer rangoté. Mais moi je sais que Charlie Prince a été arrêté. Pourquoi? L'artiste a fait arrêter plusieurs journalistes. Mais ce qui n'a diffamé, pourquoi atikala kufundanga na justice na Congo? C'est un peu ça. Et namoni sunde komo kwaza na Brazzaville permettre ngai as un journaliste à me un peu kobongisa langage en disant qu'il y a MSN qui m'a fait venir ici à Côte d'Ivoire. C'est fonga na congé nanga na kotambola. Il y a personne qui m'a invité. Donc c'est un peu ça. Il faut pas roulouka ba beze na bandenge moro boye ça la fou. Mais ce qui est regrettable les comportements de l'artiste qui prétend être un artiste international. Les lois elles sengoté na tingi qui fallait. La Simbi Fali la chemise, c'est ça bien. Ça m'arrange pas. C'est quand même notre ambassadeur. Tu vois, qui n'a répondre à Ebongo. Et ça, il vraiment qui te côté de ma part. Il faut bien préciser, c'est lui qui est venu vers toi. Oui, les images. Bon, hôtel, barolinga kopé sanga ba image. Les images, ils ont un hôtel awa. C'est lui qui est venu vers moi. Je mets en témoin Yorobo, allo ba vérité. Voilà. À tomboli vert, à sopelanga mai, na collé, na tinziki, c'était comme ça. Voilà, parce que je peux pas permettre que à Simbanga na Nzoto, donc je me suis défendue. Ok, d'accord. C'était ça l'histoire. Téléphone, j'ai récupéré mon téléphone, mon sac, on a contrôlé bleu, on a bazuité, donc on a ba mensonge teke, bazumbo on a zaki na sac, c'est que j'ai eu na banga ki zaki. Bambo on a séjour na nango awa bazwango en tout cas
bazwa ki sac nanga natali bambongo nanga passeport nanga tout ça OK mais ba garder ki téléphone nanga parce que lui il a pensé na contexte que na filmer bitumba ngana ye ou échange wana ngana ye voilà c'est ça. Ok, merci beaucoup. En tout cas, tu as eu une dure journée. On te laisse vraiment te reposer. Virginie Manganga, vraiment. Ouais, pour le fanatique de Virginie, donc tu peux arrêter. Fallait soit à Kangi Singa, bon, bah, qu'on s'arrête, ayana ba preuve. C'est faux. À Kangi Singa, je suis en liberté. Naza normal, makasi rolingate. Donc, à quoi Kangi Singa, pour Azan a raison te. Soko tungana lobina kangisa yende penza barukanga ye. Soko na bina funda ye, voilà ye mtaye veranga. Donc dire des choses oh na moni ba publier na ba Facebook ana so nini eza ba mensonge moko penza. Na éviter pourquoi l'artiste aime toujours construire sa journée. Oui, appartement na biso oh mama Bijou Lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en appartement simple au ezali à $20 par jour. Mama Bijou soka koloba $20 ou loba 20 €, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na $20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na $25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Tous un problème ya maïté, tous un problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Au cause la journée d'ici. Ndakuna biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou Lobaka ndaku ya $15. Zo yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombete. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga Mama Bijou. Avant ça osala à compte na Mama Bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso ezawana pona ba séjour na bino. Merci. Na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezalina maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezalina climatiseur ya tongo, ezalina ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya Kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te bilamba ezakutu ya koloba te ba veste ya Kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wanda ezali